Coucou ma grande famille, bonjour, bonjour, bonsoir, mbote na ba papa, na ba mama, na bandeko ya basi, ya mibali, partout, epai wapi oyo tozwami, na yo moto kozwa vraiment libako ya kolanda ngai, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. Vraiment, j'espère que toza très bien par la grâce du Seigneur, partout, epai wapi oyo tozwami. Voilà, biso wana lelo toye lisusu mpona kopartager et na yo pe moto ozwi libako ya kolanda nga, cela veut dire que oza envie et tolobaka esika oyo wapi bato bomoi basangani esengaka toujours kopesa nzambe merci mpe kotia ele devant ya nyonso na yango tokokende na kobondela mpona korekomande moma na biso oyo ya masolo na maboko ya nzambe et après nde tokoya mpona kodevelope oyo ezali sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père Yahweh topamboli yo, topesi yo merci et comparable Dieu, luziba kembo ya solution pe ya bikamwa, mobateli mosungi malamu Yahweh makomi lobi na nga soki obateli te, mobateli akobatela mosala na punda. Seigneur Dieu, obateli biso yango toza reconnaissant liboso na yo na mokolo oyo na tango. Te recommander moment na biso ya masolo se na loboko na yo, zala nzambe du début jusqu'à la fin, ngana za l'instrument apamba Seigneur transmettre message na peuple na yo. Merci na bomo ya papa maman de mwasi mobile oyo aye koprete nga matoi na ye mpona koyoka. Seigneur tika ete message oyo esala quelque chose na vie na ye. Yesu Masia Nazareth mimonisa puissamment kati na ekimia mpe bolingo erenie kati na mabota na bafoyer mpe na bavi na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, Nzamba Zwalukum. Vraiment, na osenga na biso to s'abonner na chaîne na biso. Ce qui lelo ezambala na vraiment ya liboso, bala no ya liboso ya kolanda mama bi, vraiment na sengi na yo o s'abonner. Ce qui peut déjà olanda déjà une ou deux vidéos, mais o s'abonner en fait. Na so senga na biso vraiment to s'abonner sur le côté otali vidéo et que bénéficier de quelque chose, vraiment s'abonner, liker, commenter, pourquoi pas aussi que partager pour nous permettre de rejoindre biso. Et une chose vraiment on enseigne à la biso mingi et ça vraiment que s'abonner na ko liker ba vidéo parce que vidéo ceux qui ont liké en ceux qui tozo liker en un peu trop ne ça liker vidéo et circuler peut étalama et permettre pe na bande ko mususu oyo na ba rejoindre biso te ba ba na ko rejoindre biso na chaîne na biso. Vraiment chaîne na biso to qui est déjà na 2 ans, to qui est déjà na 2 ans. En tout cas na osenga ka ba abonnement to s'abonner pour chaîne na biso ça nini et matandeni to qui na 2 ans chaîne toujours matati ma famille zo matati soko tali vidéo s'abonner vraiment s'abonner ça langa bien makasi na pesi merci na ba onyo surtout ba s'abonner vraiment nzamba pambola bino to yambi bino boza le bienvenu na kati na chaîne na biso. J'espère que boza la de suite en tout cas elongo na nzambe elongo tozo tambola ka ndenge moko azo diriger biso azo tambusa biso toyebi ke elongo eza na ka na biso et ya minene ezali dans l'avenir. Donc nzamba lola vraiment à pambola biso. Voilà toye na lisolo moko moke ya kosolola lelo entre nous la famille ka ndenge ezalaka sujet penza lelo mingi nazolobela yango ba oyo ba se préparer pour na mariage et na ba oyo baza ba nouveau marié et na yo pe kaka moto so umeli pe na libala. En tout cas maman papa zwaka akiti vanda pour bénéficier kaka na quelque chose na pokwa lelo obima pamba te. Voilà na sûr que au bénéficier kaka na quelque chose obima pamba te parce que dans la vie to se complétera chaque jour na kati ya vie oyo to apprenera chaque jour mutu oyo aza vraiment ya kokoka à 100% dans la vie azara na été azana été et yo mutu zo se préparer au kende na kati ya libala soit kitovanda papa maman yo mutu oza nouveau marié zwa kiti ovanda yo mpe mutu so umeli na libala vandaka koyoka mpo opakisa lisusu ba 1 na ba 2 na ba 3 na ba 4 plus likolo ba plus mosusu ba 6 ba 7 ba 8 oyo oza nango déjà. En tout cas nzambe akozanga te na kozwa lokumu. Tozolobela lelo libala ka ndenge ezalaka tolobi que libala eza nini. Libala tout d'abord eza engagement ya 2 personnes. Libala eza engagement ya 2 personnes oyo basengage mpona kovivre na kati ya harmonie jusqu'à ce que liwa eséparé bango. Libala eza alliance ya 2 personnes oyo basengage na kati
ya basengage na kati ya engagement oyo ezali divin, bazovivre na kati ya harmonie, ya compréhension, ya bolingo, ya kimia et tout. Et mais mobali oyo akendaka kolinga mwasi, mobali soki azolinga mwasi mbala liboso, e mobali wana mpe mosusu ezalaka ntango azolinga deja mwasi mo bazotala deja mpo na ye deja donc aoluka deja mwasi ya obala kua azovise deja mariage, azotala deja bacomportement, azotala ezaleli, azotala mais mosusu ezalaka relation mo beka bon yaka tovanda kaka nano tovivre nanu tosalelaka relation totala ndenge nini mais na mwasi to mpe na mobali oyo azolinga mwasi to mpe alingi mwasi azolinga azokonte kozala na ye donc ça veut dire mobali wana azokonte komema mwasi wana na kati na libala. Mobali wana akozala peut-être attiré liboso eloko ekoatire pa mwasi wana peut-être ezala bête de figure, bête de taille nde toyoka na bible voilà donc ndenge toyoka Esther, Vachi et tout donc ozoyoka ke bête de figure, bête de taille atali mpenza alobi wow donc na wow wana esali ke approche yo apprécier yo approcher aye alingi yo mwa lisolo kaka ndenge ezalaka. Mais après est-ce que mobali wana akobanda kolalela kaka bête de figure na bête de taille wana? Est-ce que mobali wana akokontinue kotala kaka bête de figure bête de taille wana? Parce que taille mpe ntango mosusu okoki no mpo kokonda olali mpe olamuki mpe ntongo moboye mpe kaka omoni mpe kaka nzoto yango wana esiami, olali mpe jour mosusu mpe olamuki boye mpe mbeba moko toza bato biloko ekomaka nango na vie likambo moko boye ye ntango mosusu bête de figure wana pu mwa cicatrice moko etikali yo mwa tache moko mwa eloko moko esali ke bête de figure eza lisusu te mais ezala toujours na eloko moko boye oyo ezala kati na yo après bête de figure bête de taille wana mobali wana akozala nango mpa na yo akomona mpa na yo to mpe ekoatire lisusu davantage epa na yo. Mibali ebele balinga basi mpona belle de figure belle de taille, mibali mosusu mpe alinga mwasi parce que avanda na ye d'une manière ou d'une autre ntango mosusu na quartier ntango mosusu na lopango ntango mosusu ayoka ye na sango ayoka batémoignage na ye ya comportement ya attitude to mpe ezaleli na ye esali ke mobali wana asali abi te nde nayokaka mwasi oyo ngai kaka na vivre ye kaka ake mpe avivre yango exactement avivre mpe oyo ayokaki na masolo mais mingi okomona ezalaka kaka bote nde eatiraka. Mais bandeko na nga basi nga sikoyo na ere oyo naye koyebisa biso ke tozalaka focaliser na beauté physique na biso te, tozala kaka focaliser na beauté physique na biso te. Belle de figure belle de taille mpe esilaka nango esilaka yaya esilaka parce que soki totali baoyo toyoka bakombo balanga nzembo bayemba bango baloge ebele sopana mais lelo otango mosusu oko otali yo mama oyo bayembaka nzembo bakomisaka nde yeyo mwasi yango bayemba yeyo ondima te ke ye mais bayebisa seri wana ndenge banda akopela soki otali ye mwasi tai teinti kitoko nini mais omona boye eza lisusu te mais eza na eloko moko boye oyo etikala eza kati na ye eza na eloko moko boye oyo ezalaka kati na ye yango wana nde eloko oyo mobali aluka pa mwasi eza nini eza beauté physique na yo te eza beauté oyo ezobima kati na yo eza beauté oyo eza kati na yo oyo ekovandisa yo lisusu na kati na libala yango biso tolobaka ke mwasi nde bizaleli biso pena na groupe WhatsApp na biso tolobaka groupe WhatsApp na biso eza ya libala mpe bizaleli ya mwasi donc tozolobela libala na bizaleli ya mwasi donc mwasi nde bizaleli ya mwasi nde esalaka ke mwasi wana avanda na libala avanda na société avanda na entourage avanda partout esika oyo ya kozala bafruit oyo ekobima ya kitoko kati na ye donc ndeko na ngai yo moto oso se préparer na mariage yo moto okoti na mariage nzambe asali yo vraiment grâce
ozwi libala okoti to mpo se préparer déjà libala baprocédure to mpe banini ekoma okeda na suka omoyoka da solo ya libala. En tout cas nzambe apambolo place ozali eza bénédiction, gloire au Seigneur. Mais yeba sikoyo eloko oyo ozokende osala kuna, yeba sikoyo eloko nini oyo mobali no azozela yo après belle de figure, belle détail. Pour tout le monde appelle les réseaux sociaux depuis hier, vous avez un couple belé le lo baza ici comme on va dans les réseaux sociaux. Yo kasi mobali wana yeba moi swana, yeba ite. Amona ka na photo, amona ka belle de figure, belle de taille. Amona ka penane na photo après ça c'est après les solo, a komi ko étudier, azo yoka façon ya koloba, façon na ya ko esali ke na mbali wana bite ngaka awa atingami wana pe avandi pe lelo pe masolo esalama bana pe basala nini babotama mpona nini mobali wana trouva ke loko moko boye ya malonga na kati na mwasi wana apart photo to pe image oyo amonaki. Donc ntango mwasi azokende libala ndeko na nga mwasi ntango ozokende na libala ntango ozose prépare mpo na libala fo yeba ke oza mwasi oyo ozokende omema vie, oza mwasi oyo ozokende omema esengo, oza mwasi oyo ozokende kokomplete kobakisana oyo ezangaki. Alors nyonso wana eza attitude na yo, eza ezaleli na yo, eza ta façon de faire des choses, eza façon no ya kosalela makambo nde kolakisa mpenza ke non oza mpenza mwasi ya solo. Mwasi ntango oza na libala il faut bongisa ezaleli na yo na kati ya libala. Basi ebele aya libala yo ye libala mobali ntango mosusu azalaka ndenge wana te avant yo ya dès que yo ye mobali achangea ochangisana mobali oéloigna mobali na bakamaradi na ye oéloigna mobali na famille na ye. Et surtout mingimingi na biso bandeko na biso toza mingi na Europe ozomona na poto en fait ezaka Europe te poto eza ebele. Donc ozomona ke ntango oza na poto ntango oza na poto kuna olobi non mpenza fin. Donc cela veut dire nga kaka famille na nga kaka ya mobali te ya boye na boye. Ndeko na nga mwasi yo okota na kati ya libala ose comporta ndenge nini vis-à-vis ya famille na yo ya belle famille na yo vis-à-vis ya mobali na yo. Est-ce que mobali wana oyo akotisa wana kati ya libala azozwa pena azose retrouver pena na oye asatandaki nango? Mwasi bizaleli mwasi akendaka kokabola mobali na famille na ye te, mwasi akendaka kokabola mobali na baninga te moyeke bazala baninga ya mabe me na kokonseye na kosola na mobali. Me soki yo mpo memi makambo ndenge mosusu oyo ekozala mpenza ekosunga te ezala pasi. toke na ngamba bapapa nzambe alobi mobali oza chef ya famille, oza mobali oza chef na kati ya famille. Bible elobi na biso lisusu ke l'homme quittera son père et sa mère. Donc cela veut dire ozo quitter to pe outi ko quitter to pe okita déjà papa na mama na yo okita ndako ya baboti na yo oke ko construire foyer na yo ailleurs na mwasi na yo. Donc quitter o Bible eloba na biso wana papa na nga ezaka quitter physique te okangi bisaka na yo oke ko fonder foyer na yo ailleurs. Oui c'est ça eza physique, mais quitter wana ezaka ba quitter ebele o eza kati no il faut quitter. Est-ce que tant yo okita ndako ya ba parents okita immaturité, okita physiquement, okita ba comportement mabe ozala nango parce que za mibali mususu bazaka na bango ba fils à papa ba fils à maman. Donc ye na kati ya libala na ye akokosala eloko te sans pour autant papa na ya yeba, sans pour autant mama na ya yeba. Mais balobi yo oza chef, papa na yo azalaki pe chef na kati ya foyer na ye. Donc yo mpo oza chef oki kocreye ya yo, donc s'associe na mwasi na yo parce que ntango okei kosangana na mwasi ntango bosangani na mwasi boza na kati ya libala fo boyeba yango ke eza mpe domaine ya collaboration. Donc cela veut dire na kati ya couple vous devez collaborer aussi ensemble pour l'épanouissement de votre couple. Vous devez collaborer ensemble pour na kozala bomoko. Il faut collaboration ezala na kati na couple na bino. Mais soki ozo collaborer na mwasi na yo te aussi okita ndako ba parents okita Bible lobi l'homme quittera. Donc tant yo quitter papa, quitter immaturité, quitter qui fils à osa fils à papa na maman na bino to boité, mais tu es devenu aussi l'homme de sa femme, pardon, le mari de sa femme.
Donc cela veut dire tant comme le mari, l'homme, babengi yo l'homme. Tala ce que l'homme est comme mandé nini. L'homme est comme mandé ni. Elle a munene na asha munene. Elle a munene na asha munene papa. Elle a munene na asha munene. Donc asha pena ya munene. Donc asha munene wana de chez la saki okoli. Pour babengi yo l'homme, babi garçon te. Babi te non un garçon qui taira son père et sa mère. Garçon te. L'homme, homme, H, ya munene. Ce qu'on H ya munene wana, il faut ça les lango. Il faut ça les lango. Donc tant qu'on peut na kati libalo zu mwana bato zu mwasi, il faut qu'on yeba ko remplir ba part no ya responsabilité. Mibale bele bo pesa su basi na bino valeur te. Obali epona yoyo kansika ke lokwa mwanso mpo bande ko craquer na libala, abande ko craquer na alliance, une fois que alliance ekoti na musabi. Ndaku na ye pena bo alamuki ye moko azana ba posa na ye amela boya lia bo azana ba posa na pona yo bi eloko alinga yango wana vanda wana zala wana. Ngape siko na sta na makamsu. Quel makambo mususu? Tu dois collaborer avec ta femme. C'est ça le mariage. Mariage eza masekite eza manzanza te eza eloko te ke yo meki supu otiki ye wana ameka supu yo po ki te. Collaboration dans les mariages, maturité dans les mariages. Tant où yo mobile ozozela quelque chose à part beauté physique ya moi si na à part belle de figure belle de taille moi si peut de même azan eloko azozela pa na yo mobile. Tu dois être responsable. Tu dois il faut valoriser. Il faut valoriser. Yorasiti baloba derrière un grand homme se cache une grande dame. Cela veut dire qu'un grand homme wana pas ça qui peut que grande dame wana ça. Grande dame wana pas misala ye morote. A misala paye morote. Grand monsieur wana pas sala qui est quelque part. A investi ça qui katina ye. A collaborer qui na ye. A payer ça qui est valeur. Atia qui est sika na ye. Asa comme il peut grande dame. Il y a une grande dame à se cacher derrière un grand monsieur. Il y a bengi complémentarité na kati na libala. Il y a bengi collaboration na kati na libala. Vous devez collaborer. Il y a derrière un grand homme se cache une grande dame. Moi petit grande dame na ce que vous besoin investir n'est pas grande dame moi. Vous pouvez valoriser grande dame moi oui bien sûr au valoriser na obalaye na la alliance mais et koki kate papa continue musala na wa chef continue musala na yo. Moi si on a fois se sentir en sécurité. Parce que mon bali azana pas sécuriser moi si nae parce que c'est toi le chef. Chef a sécuriser ka, chef a battre la ka o ezaye, chef a battre la ka ba tout monde en ngote na bergerie berger na ba bibwele na ye ba ni azo battre la zo kufi parce que yende azo kamba. Et en retour oyo pe bazo kamba wana akozwa pe valeur ko yeba ke muto azana posa a perdre ngate. Mutu ayebi valeur nanga mutu azotianga na esika nanga tikanga pe na sala boye. C'est ça domaine à collaboration na kati na mariage. Oyebi bila kati ya libala biloko nyonso na so bo comprendre ngo bon moi na bino ka ke libala ya nango elengi nga foma na lobango libala ezelengi nga benga ngo paradis sur terre soka batu mibale ana ba se comprendre ba yebi biloko wana nyonso. Magie ezate Nzambe moko déjà tango établissé biloko nyonso atia yango na kati. Raison pour laquelle to kuta na ba leo et les bas na kati na libala na pour permettre biso e fongola biso maele e fongola biso sagesse intelligence e fongola biso expérience to yeba biloko wana tozo vivre po to yeba na kotambola na kati na harmonie po to tia biloko wana en pratique. Mais ce qui doit se comprendre na biso kati soki ezaka ke oyo boye oyo atie ki belle de figure na ye na kitoko so lelo po ke mususa kozwanga mama obando changer ka bongo. Donc yo bando la elaka ko la mukela ka belle de figure belle de taille na yo obando changer ka OK esimbi te belle de figure belle de taille OK esimbi te belle de figure belle de taille obandi kotanga alors que ozana eloko moko na kati na ofo bimisango izezaleli na yo.
façon na yo ya omonela mpe ya osalela makambo eza sagesse na yo oyo eza beauté intérieure na yo. En réalité beauté ya mwasi eza beauté intérieure parce que na physique boye nzambe asala biso nyonso grâce. Ntango toza bikelamu ya nzambe tokelami na image na ye tokozala mabe te, tozala mabe ndeni, tozala mabe te mpo toa na image na ye tokelami na image na ye, image ya nzambe. Soki otalaka mokili nde tomonaka mokili mo otali baplace mosusu ozotambola ozomona paysage, ozomona mai, ozomona banzete, omona ngo kitoko, ça fait beau à voir, ozotala bozopambola nzambe. Ya bandroit mosusu na mokili oyo ntango tomona ngo te tovivant ngo na miso boye te ntango mosusu tomona ngo na bainternet nzambe ozopambola nzambe. Soki yo moto oyo ozotambola ozoloba na mai na makili ya nzambe asali yo na image na ye ozala mabe nini, ozala mabe te. Mais sikoyo oyo akati na yo nde fo ebima, oyo akati na yo fo ebima, mwasi ko mobali oyo akati na yo fo ebima. L'homme doit quitter. Papa ntango yo okite oke kosatache na mwasi na yo, mutu oyo basatacha na ye, mutu oyo basatachaka na ye bakolaboraka na ye, mutu oyo basatache na ye bapartageaka na ye, mutu oyo basatache na ye bazalaka na ye na kati na complémentarité. Parce que eza na mibali mosusu akokotisa mwasi na kati ya ndako yo mpenzi ya kizengi okanisaki ozalaka nde boye. Papa est-ce que ye ayebisaki oyo aza sain? Est-ce que ye ayebisaki oyo aza ya koka 100%? Mais bakisa eza devoir na yo oyo okutaki kati na ye yango wana etindaki okóma ntina point oyo bokomi lelo. Mais oyo okuti te milobela tout simplement que c'est mon devoir, je dois le faire mpona bongisa ye na investir kati na ye parce que lobi babenga mpe une grande dame, babenganga mpe un grand monsieur. Yango wana complémentarité na le mariage. Mais ntango yo retrouve baerreur bamabe moko boye badefo moko boye pa mwasi na yo obandi koemilie ye, obandi kofinga ye, mwasi de même eza pasi, eza pasi. Ntango ofinga oyo mosusu mpe oke okuta lobi oke ozwa lobi okute mpe kaka na badefo na baerreur mosusu parce que moto aza parfait na mokili aza te. Okute mpe kaka na baerreur na badefo mosusu ye mpe ofinga ye lisusu. Sikoyo atanke mobali na devoir no eza nini? Devoir no eza nini? L'homme doit quitter eza kokite biloko wana nyonso parce que na ndako ya tata na mama ozalaki peut être impoli, ozalaki mutu makasi, ozalaki boye, mais ntango quand même ozokite il faut savoir que non, je suis devenu un homme. Donc naza na acha monene eloko nini okende osala mwana bato oyo nga nazozwa ye na vie na nga mpona reste ya vie na ye, devoir nini naza nango vis-à-vis na ye. Parce que baparent mpe batalaka parent mosusu ayebi ke mwana nga ndenge oke libala bwazala mwa badefo bwazala mo ezali boye une fois ke mwana ake na libala ko mpe koobserve achange omoni mwana baparent mosusu mpe batonga biso omoni mwana te mo ndenge akomi te félicitation mwana mpenda. Donc ozomona ke apprendre yango na kati ya libala, azwi yango na kati ya libala. Donc mobali wana asali mosala, asali quelque chose de même na mwasi ozomona. Mais ntango yo okuti moninga na baerreur moko boye ekomi ya yo sujet ya kohumilie ye, ya kodéshonore ye na miso ya bato entre bino mibale, c'est pas la peine. Ce n'est pas ça le mariage. Wapi complémentarité kati na bino, wapi partage, wapi collaboration kati na bino, eza te. Donc libala eza bongo. Ntango ozokende libala yeba nani ozosangana na ye, osangana mwana tata mama na yo te. Dans la famille kutu omona mwana tata moko mama moko mpe baswani babundi bakatani mpe bilamba basanani bo. Et bon sikoyo moto oyo ozokende osangana na ye mwana tata te ya mama te ya tata mwasi te ya famille mosusu, il faut yeba ke toza na baéducation mibale différent oyo nga na okende okuta epa na ye na osepela nango te, il faut na ede ye. Ye mpe oyo akokuta pa na nga osepela nango te aede nga. Bongo nde libala boza famille te, kosangana na bino nde bokocreye famille na bino mibale ensemble na bana oyo nzambe apesa bino. ipo oyebake na nsima na biso eza na bato moko boye bazoya baotala biso, eza bana na bino, eza badescendant na bino. Soki bino boyebi nyonso wana ti, soki bino boza bato moko boye ya ndenge wana,
bon mona kendo mona bamso ba libala ya facilité. Oui, libala ya facilité. Ya facilité parce que to ba ki ya le haut et le bas. Mais soki ka bo se comprendre na point wana bo yebi ba biloko wana mutu na mutu azui part na ye. Parce que na libala mutu na mutu azaka na part na ye. Mutu na mutu ana part ne. Moi si ana part ne mobala ana part ne. Yo sala part na o comprendre pe part mlinga sala pe part. O mona ki eza facile. Vraiment libala eza nango facile. Biso nde tokomisa yango pasi. Tant toyaka kotia ba point négatif kati na biso. Tant totikaka négativité et dominer et manipuler biso. Ndo moni ekoma ba point négatif ekoma ebele. Mais tant on se comprendre na biloko wana nyonso tu ekoede bino. Po mobali aza mwana papa na mama note, moi si aza mwana papa na mama na ote. Asa mutu auti na des éducations différentes. Alors il faut seulement comprendre ba biloko nyonso wana. Moi si kola elaka kolamukelaka beauté physique na ote. Eza beauté on nzamba peso eza bénédiction eza grâce. Alors Lucas ko beauté wana ezala accompagné na intelligence na sagesse na beauté oya kati kobima kati na yo o ezaleli o ezali sagesse moi sa sunga mobali. Mobali azaka na posa ya mwasi, azaka na posa ya fillette te. Lolenge moko mobali balobi l'homme qui t'aira. H wana de même yo pe femme wana donc tant bazo ba F wana bazo mona femme, bazo mona force, bazo mona tout na kati na yo. Bazo mona force, bazo mona nyonso, bazo mona ba qualité. Alors bimisa yango. Bimisa yango. Poso ko lobi je nazana mona papa absolument maman abiso. Na oza mona papa non maman abino, mais tu es devenue une femme. Parce que tant que na mairie que nous sommes mademoiselle intel, je vous déclare mari et femme. Début les arabons non, couple et fiancé. Pendant baba ici binoté, couple et fiancé, mademoiselle, messieurs. Mais tant que ma ramené ceci là, kabonzimi, bo s'engager, bo zu engagement, na souka bani. Je vous déclare mari et femme. Donc comme femme, na femme na yo kota la acheter. Nabai na 25 ans, naza nanu, nabai na 24 ans, naza nanu, nabai na 30 ans, naza na lufunu. O comme une femme. Comporte-toi comme une vraie femme. Zala moi si ko za jeune fille. Zala moi so amona musika. Zala moi so yaka na ba idée. Zala moi so accompagner ka mobali na makamba malamu. Zala moi so solo la kana mobali dans la tranquillité. Zala mwasi oyo atongaka aide aza mutu à travailler mingi kolenga mutu azo sala parce que yo zana il faut veiller parce que ça aide il faut veiller des points de part et d'autre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui ne va pas tout wana oya na rapport oya na sengo oya na solution oya na tout ensemble na mobali et vous allez épanouir nzamba tia loboko na parce que yeka muta conseiller mieux na domaine à mariage eza nzambe ce qui peut vous saluer confiance Nyo surtout ya bino et que de l'avant ils a bien. En tout cas, nzamba pambola biso ba couple. J'espère que message oyo esunga couple moko mi balé misatu nzambe akozanga te na kozwa lokumu. Ceux qui ont tali vidéo bénéficier de quelque chose en tout cas kozanga te ko s'abonner. Bo s'abonner ma famille. Bo s'abonner. Abonnez-vous vraiment. Pour l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour le numéro Moussou. Bye bye.